le producteur Gilles Sana wana vraiment eza mungongo na yo, est-ce que toza kozwa yo en direct na Kenya eza yo parce que bato babengi biso babi bazokosa Kofi akobima ta kosala 18 mois na prison. Yo producteur na ye mungongo na yo bato bayebi yango lelo batali yo partout ozo confirmer que Kofi a dit non Kofi a uti kobima moni lokola na kia to ya uti kobima kana moni na lobaka biso pesaka information eza news parce que information eza tire parce qu'on connaît la personne donc la minute on a fait biso Kofi a dit ni babimi na air nini nana be nana bengaki yo pa ebiso Kofi abimi epepe ngana ebiso Kofi abimi na source na super information na source Kofi lobi na talimata. Merci. Vous êtes ma pensée prioritaire et ma pensée première. Je suis à la maison, je vous le dois. Merci partout où vous êtes. Merci. Kofi Olomide Abimi, vraiment Gilles Sana awa bazolanda en direct na 3xW Congo ya Sika, ya votre frère, votre ami propre, le Diego Kao Maurice Premier. Alors, oloko nini oko reprocher na ba onyo so ba mutema mabe nyonso to bazaki contre Kofi oyo ba sepelaki basalaki ba fête ba meli ba champagne obisa bango nini? Oyo ngana olobaka komoni tolobaka mingi tozala na bolingo. Tozala na bolingo mbomo tozala na bolingo ata. Eke balobaka kiye d'amour, soki botie bolingo ata tokolinga na biso na biso. Mais soki totie bolingo ya mbongo, omona ta Judas ntango atekisaki Yesu bapesaki mbongo yango aliaki. Soki tozala bolingo ya mbongo tololiaka te tozala na bolingo ya nzambe nzambe akolinga biso. Vraiment na baoyo nyonso ndenge euti koloba bato akite ya mabe bolingo eza ta na biso mpe po tolitika bango eza ta na biso mpe po bango moko bazwa beso peno te mokili ezali ya nzambe ezali ya aide imete tolongola ba aide totya bolingo mpe kosala keno te tozala bomoko. Est-ce que démarche nini yo entreprendre tango bazwi kilia na yo bazongisi ye na mboka après avoir osali ba démarche ya minene ba dépense ebele est-ce que oyebi que gouvernement il faut dédommager yango est-ce que démarche nini o entreprendre parce que oyebi que Kenya eza pays de la droit pays de droit omoni eloko euti kosala maana eza accident ngai na business nanga na mesana na ngai koyeba keno te soki accident ye ndenge nini na kosala couverture na ngai ndenge nini na koevolue na business omoni kaka ndenge Kofi aliaki badepense esalami makambo nyonso esalami conseil ebetani te me nazongiseli bato mbongo na bango parce avant nandema artiste nasalaka mbongo ya aziaka tete nasalaka nano oyo eza na compte na ngai na bimisi soki kozala na mo accident nayebi ndenge na oraki ezoki donc makambo ya mbongo vraiment ndenge nauti olobaka tolobela yango neti tolobelaka pour entre en tant que commerçant parce que oza osala pe po gagner sikoyo démarche nini entreprendre auprès ya Kofi par rapport ya kokota na lisusu na Kenya est-ce que Kofi kokota su na Kenya sikoyo ou bien oza na ba avocat po ba histoire po Kofi azonga su na Kenya est-ce que ekosalema ndenge nini? Omoni Kofi d'abord ndenge azongaki na passeport na ye bapesaki cache pardon passeport ne bakaki eza na place moko te batie non Kofi akozonga te Kofi azongi na ba business class na ba yo nga nasombelaki bango alors kozonga ya Kofi na Kenya Kofi aza na problème te ndenge alobaki sori pardon nzambe vraiment pardonné biso mpe bato pardonné gouverneur ya Kenya apesaki député ya matin alimbisa ye makambo eza nango normal eza eloko moko te keno toso yango ndiri eza spéciale grave te kosono eza normal. Bon, sikoyo, est-ce que okoki ko répondre ba démarche administrative pour wana eza théorie ozoloba mais à démarche réelle administrative juridique pour Kofi azonga soit beta na Kenya est-ce que c'est possible? Wana kutu ndenge olobaki na banda yango déjà banda kala eza na eloko moko simple na banda yango déjà kala kutu ndenge aza na kati na range balobi in Kenya no problème il y a pas de problème. Ok, les grands producteurs, message Nino Koloba, parce que aujourd'hui je vous présente Monsieur Gilles Sana, le seul, l'unique producteur le plus sérieux, un monsieur qui fait vraiment, c'est son temps, un grand producteur, c'est lui, quand vous écoutez toutes les productions à Kinshasa, au Kenya, c'est Gilles Sana. Gilles Sana, nakati a carnet na adresse na yo, nani oyo aza na liste pour na beta mikolo yo na production na yo. Quand nous avons la surprise. Alors, surprise, on va dire que on a privé. Avant la boîte, on a fini à la Ronald. Alors, surprise, on va dire que le baron après.
Vraiment, merci beaucoup. Je te souhaite vraiment un bon succès dans Moussala Nayo parce que tu es très sérieux. Au bet ici, bah, musicien ebele, bah, wera, bah, faire, et puis terre à Kenyeza, Maboko Nayo. D'ici là, on sera ensemble, Inch'Allah. Otika Malamu, bon succès. Merci beaucoup. Wano Zalaki en direct de 3 fois W, Congo Yassika. Au revoir.